Coco. Coco. Mtazate. Pardon, excusez-moi. Na mona ki bana no ta porte mto réagir te on a tout ni so peut-être mtazati. Otika message na WhatsApp mto répondre te ngo futu na bongo. Ah, ndeko. Bon en fait na nenga mabete excusez-moi kasi. J'étais de passage na moni kaso le kapeka bona tima kono na chaîne to na prison. Oh. Vous êtes drôle hein? Bon na nenga mabete pona ni na déranger. Te na nenga mabete kat po bomi mutu te. Mutu abomi mutu akangi après le ba bimane. Bon yo siko seno mabete. Mono mi mona mabepo. Na bia. Noba. Ofanda na lupango. Moni likula mapata. Tena tuni so oza propre. Bon oza ogoyeba mukolo lupango. Moni asama bele. Pona zana kati ya lupango na onika toilette ou tout na sukwa. Parce qu'on a dit na posa na kuta na propriétaire ya lupango. Après avoir okuta na propriétaire no pese mbongo. Bon na tamula pena mbongo na ngeko kawa. Na luka ndi ndako afutela. Ndi na tuni aba to esinga ke no a penda ko za vide mo ndako mo za vide ya. Ya on a kota ki pona na luka. Ça recensement ya bandako za vide. Na za posa na zo ndi ndako. Attends on tenge bosa porte nkiba komika numéro simple te ko komika agence immobilière. Mais toi esinga ke ndako ya vide za ngana luka ndako na sepe na lupango. Ya on a koti. Donc yo mo le mo a commission. Monsieur, na éviter comme compliqué ngai na éviter bengela nga propriétaire ya lupango ya na propriétaire qu'est-ce qui prouve qu'il n'a propriétaire lupango. Bon na komona yo boye. Na ndenge so so sanga yi. Te hotel nga ndinga kati. Na libana pe na mono pe no za no do na ndinga. Yo ngena solution ndeni. Mon sang sont là. Pana matelu kwa mututo sola bongo. Mon bala ko za boete. Obo mon bala ko za ndeni. Donc tongo yeka mona ko mo solo manzaka. Bongo. Na éviter ya. Yo ngo yeba ni. Ezaki ni. Mutazate. Ngani mnaza. Wa tele nini? Tant so yo na to mona lokozo comprendre ngati. Mais pot normalement faut za bongo po banda na ya na mona lokozo to se comprendre. Auto se comprendre parce que makabolo ba ngona répondre. Monsieur. Tout simplement nazana posa na zo ndako. Tout simplement. Eza facile. Oko comprendre ngana pété. Donc nana posa na zo parler. Ndi na moni ndako vide ba isinga eza penda kwa vide za awa. Na moni na sepe na lupango pe. Permettre ngana kutana mukolo lupango na pesa yembongo ya garantie soko eza possible. On a permettre donc de tout ça mais na kanyo singa moyo longo. Ozo empêcher c'est parce que na mona propriétaire te yo ndozo lianga. On a empêché ko ba pe obeta porte banda kuna na première porte zo beta ba porte ba obima na bon kaka. Obi ke ozama mabe. Oh na so bena na ti na oboya lupango na oboya lupango na ni lupango pe. 2019 abimisi yanga na bomi combien de personnes. Les dipona ngana moni oza faux esprit. Esprit. Na lupango na longoli makolo moni na sieti si mapapa na ngapena lelo. Lupango na longo na dona otiko ko tonteka supo na yo. Oyone ngo kimsinga a. Yes nani Judas kutumu Judas ba nota moine su proche. Akata la imba misa tunaotika lobosa note yete. Mais yo na to ba bimisa ka ba loba ye mutateka Yesu te Pierre plutôt Pierre. Ils ont un rapport na ngai ya ndako. Qu'est-ce que tu société peut-être quand ndako foutela yangwana ka ya awa kaka. Donc za ina posa na zo nanzo ndako a te. Est-ce que ngai ba na étouffé yo to ndenge nini. Tant soko mona ngai bo présence na ngande komi ko bangisa yo déjà. Donc yo mwana trop jipinga dena monda molimo. Peut-être. Peut-être. Apparence na mo bang so to ni na za na simple homme d'affaires na débrouillaka. Ko banga point. Oh. Okomi ko se présenter ba c'est le nini. Pona mo lo zo mo na. Attestation ba c'est le passeport. On dit na comme da ko choma la laisse na lupango ngo. Naza simple locataire ndenge mona yo ko za locataire. Ngana zanti. Ngaba tianga mala leste. Donc complication ngo ba na compliquer tika. Salelo ko mona so moni ke loko o sale simba tika. So eza lupango tata na bino. Yeba ki tata ko kufa un jour yo ko kufa ka mutu ba kuna kata lupango o azate pe mutu te ba ko memisa ka lupango. Te o le bien. Mais mutu ba kunda na kata lupango c'est que bazang mon cimetière. Donc biso tozanga so mon cimetière ba kunda na kata cimetière. Ceux qui mingadi te qui tambo soit nécropole tu vois. Ndeko nzamba zala na yo. Oso ko continuer bo na vie. O réussir te na vie. Oh te yene ndo tamala ba réussite ya ba via ba. Te na mama lobo za na ngo o ko rater pe ba makambo belé ba occasion belé. Te ndo na zabi na bonga déjà. Faux gêne. Yo vrai gêne. N'importe quoi. Na la pio a atana mona nzela un jour na éviter so na ko kuta nsusu wa. Faux gêne mo bo. Ta la toshinyama.